on va commencer avec le rapport des experts des Nations Unies. Nous avons quelques paragraphes. Vous allez réagir. Chacun est libre. Hein? Autant à quelques paragraphes et puis vous réagissez. Parce que si je dois aller chaque paragraphe pour un débat, ça nous prendra assez du temps. Des tensions internes. Suivez ça. Vous avez des stylos avec du papier. Des tensions internes sont apparues au sein de l'AFC M23, exacerbées par des nominations internes contestées et par l'annonce controversée du retour de l'ancien président Joseph Kabila dans l'est du pays. Ces tensions ont ravivé les divisions entre factions historiques rwandaises et ougandaises, afin de restaurer la cohésion et de renforcer le soutien populaire de l'AFC M23. Le gouvernement rwandais aurait prévu de nommer Laurent Nkunda sous les coups des sanctions à un poste important au sein de l'AFC. Ça, c'est le premier point. L'autre paragraphe, selon un récent rapport d'un groupe d'experts de l'ONU, Corneille Nangaa, coordonnateur du l'AFC M23, s'est vu être mis à côté par Kigali à cause de son ambition personnelle de prendre le pouvoir à Kinshasa par la force. Vous suivez? Troisième, les dirigeants militaires et politiques de l'AFC M23 ont continué de recevoir des instructions et le soutien du gouvernement rwandais et de ses services du renseignement. Je vais aller au quatrième paragraphe avant-dernier. Entre janvier et février 2025, les soldats rwandais déployés en République démocratique du Congo, dont les membres des forces spéciales étaient au moins 6 000 dans le nord Kivu et le sud Kivu. Pour terminer, dernier paragraphe, de manière similaire, les opérations de RDF ont été déterminées pour assurer du contrôle de Bukavu, prise sans combat urbain, 16 février, et résume le rapport. D'autres localités ont été conquises avec le soutien de RDF, comme Lubero ou Walikale. Le retrait de Walikale a ensuite été décidé sur ordre direct du gouvernement du Rwanda, ce qui confirme une fois de plus le contrôle et le commandement de l'AFC M23 par le Rwanda. Ça, c'est les rapports des experts des Nations Unies. Allez, mon cas. Réaction par rapport à rapport. Et vous avez aussi le temps de rebondir sur ce que les amis ont dit. Merci Sango. Avant de développer, nous allons remercier les Congolais. Nous avons botondi, bandeko ba Congolais pour na temps na bino. Au bopesi na biso pendant 3 jours. Malgré ba occupation, malgré ba charge. Bondimi ko vanda liboso ba télévision na bino pour na kolanda ba débat automandi ko tozali ko sala sur accord ya Washington. Toza ko zwango à sa juste mesure que ba responsable ba papa ba maman ba tiki ba occupation ba vanda ba landa biso to ko lobela n'importe quoi te to vraiment na kombo na ngai moko pe na kombo ya ba bandeko nyonso na plateau na sengi na lobi na bino merci pour na marque ya confiance wana siko to beti bino libako bolimbisa biso siko ezali malamu bo manke pete ko sala biso ba remarque na félicité Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu Fumupa pour la démarche patriotique na ye na ozongela makambo ndeko na ngafu mutoto alobi te mais na exprimer na ye kaka remerciement wana et puis na remercier ba congolais nyonso oyo ba contacter ki ngai na nzela ya site na ngai www.kimia.cd. Merci na ba message na bino nyonso ina kokoba na ko tenir compte na ko bozali ko ebisa ngai eloko liboso na koloba na constater que patriotisme ya ndeko na ngai bolojwa eza à 2 vitesses. Quand il faut tirer sur le gouvernement, sur le président de la République, l'institution président de la République, au moment où on a fougue ça et belé et puis pas moi ça coulé. Mais à partir du moment où on a tourné motuna pour na bandeko ba na ngambo ya Goma Bukavu, ndeko bandiko begeye. Aza la difficulté ya kotia musapi. Et c'est quand vous avez que ça passe. Ndeko na ngai
ozo oyebi ezalaka très facile kotitiller bato na baémotion na bango oyo oza kosala oza kotitiller peuple congolais na esika oyo azoka na baémotion tolingi barwandais te bateki mboka bateki richesse ya mboka lobi tovandaki na yo awa pendant 3 heures totuni yo à point nini ya corps yedaki seke Tshisekedi ateki mboka je pense kosalaki démonstration wana te esika olobi ke toza kokogere na Rwanda richesse ya Congo eza te na kati ya corps te po ozo kotitiller émotion ya bandeko bakongolais il a été clair que makambo wana et on a démontré ici que nous avons des intérêts communs. Il y a lac, il y a parc, il y a et puis même il y a chaîne, il y a valeur à minéraux. Donc tant qu'on répéter mes cognos sur la Congolais, tout ça qu'on gère dans le Rwandais alors que ce n'est pas ce qui est dit dans l'accord. Et ça malamouté. N'a moni offert ressortir dans l'annexe aux autres le Likambu ya FDLR. So to tangi intitulé à document appendix A. Document babengi CONOPS, concept des opérations. Mais ils ont concept des opérations nini. Ils ont concept des opérations du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda. C'est normal que plan O et le bakaka makambo ba FDLR na makambo ya désengagement ba force. Ponde plan O. Ezali plan ya résolution ya ba problème ya revendication ya M23 te. Tangu tozalaki na Luanda le 12 octobre 2024 ba pesaki mission moko to sala CONOPS plan oyo lokola bandeko balobi ke ba FDLR basé pa na biso to lobi ete ba FDLR basé pa na biso te. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux parties ba yokani to sala plan ya neutralisation ya ba FDLR. Nous l'avons dit hier, mais tu cesser qu'on répétait en côté tant que les gens mentionneront ba FDLR. FDLR est comme un terme générique pour na kolobela nyonso ezo matabis oyo bato ba ko sepela na ngote surtout pour na ko pesa bande ko na biso ngambo ba voisin prétexte. C'est vrai qu'après l'événement en 1994, ils ont un ancien militaire ya FAR, Forces armées rwandaises, na ba milice Interamwe o bayaka epa na biso na 94. Mais ce qui mutu na 94 azalaki na 25 ans, azalaki na 30 ans. Na 2025 azana âge. Mutu azalaki osala bitumba na 94. Léon a 2025 ans. C'est que batongo ne bakotaki bazana ba 60 ans, bazana ba 70 ans. Ba o bayaki na 94. Parce que tout ça là comme moi mélange. Baye na 94. Na kati ya bakan babandi ko créer moi ba mouvement na bango pona kozonga na wan. Mouvement ba bengi FDLR ba créer ngo na l'an 2000. Ba créer mouvement na bango wana FDLR na l'an 2000 et botamaki na sima mouvement musuku ezalaka comme nango ezalaka ALIR, Armée de Libération du Rwanda, et comme ekobota FDLR. Objectif bazonge pa na ba. Mais na ko rappeler bino que de 2000 à 2003 parti wana nyonso ezalaki na maboko ya RCD. Est-ce que ba FDLR bazaki coopérer cohabiter na RCD? Parce que les mêmes qui étaient dans RCD, c'est qu'on a un moyen béton. Du moins certain. Congo a eu banda processus de neutralisation de FDLR depuis 1+4. To banda kozongisa.
Parce que je le répète, les FDLR ne tuent pas des Rwandais. Les FDLR ont tué des Congolais. Et ce sont nos frères. Ceux qui ont un bateau, ils ont intérêt à t'amouqueter. Ils ont mélangé dans les FDLR. Ils ont biso ba Congolais. Baboma batna Rwanda te baboma pas na biso. Yango wana tosalaka processus nyonso ya kobanda ko neutraliser babanda kozonga kozonga par vague. Nakoki kotangela bino liste mba kobanda 2006 ti lelo ya combien de fois FRDC a bomi ba FDLR, a capturé ba FDLR, a zongi ici na Rwanda. Ba vidéo eza na YouTube. Na pesi losa kuna FRDC mapinga na biso. Webi ke bozaka na kati ya motema na ngai. FARDC basali musala parfois dans des conditions extrêmement difficiles pour nous résoudre ça FDLR. Tangu Félix Tshisekedi a eu au pouvoir en 2019 a continué musala na résoudre ça FDLR na mboka. A memi yango kutu na niveau mususu. Au point que au moni kala bazako loba verbe volante script manent. Ça veut dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Les paroles ne s'envolent plus. Ambassadeur à Rwanda sala vidéo o etikala bako efasaka ngote où il reconnaît que ba FDLR basali neutralisé o etiko ba tikali soit disant FDLR basata ba 100 ata ba 200 comme certains rapports ya Nations Unies confirment qu'il après kobanda ya guerre ya M23 likamba FDLR ezoki tangu to komi na Rwanda lobi te Congo azana ba FDLR. Tout Congo azana FDLR, Congo azana FDLR. Congo lobi ngana azana FDLR ti. Bon, to yoka na kasi. Soki bazali bazala moko, bazala mibale, bazala 5. Tout ça la pleine neutralisation. Pour to neutraliser ba FDLR. Wana na octobre 2024 avant Chita Goma. Basali plan ya neutralisation. To soumettre bango ba pesi ba avis na bango. D'ailleurs, Batumso Basilika Kawa nini délégation à Congo bakendaki tina Rwanda pour travailler sur plan de neutralisation ba expert à renseignement bakendaka. Tangu bazui Goma, ngana za ko mi attendre que le quoi baloba ke ba FDLR bazé belé ba relaxa biso pena ke mupi ko ba FDLR bango bakangi parce que bazui Rutshuru, bazui Masisi, bazui côté wana nyonso. Maintenant ngana bino to monaki na TV. Ketan mokili ko mutama kelele ke FDLR les ate babimisa bino 14 personnes otali batango balati batenia sika utiko bimana basache musuku talati kecha Nike mokili mobimbe monaki ke ba FDLR ba musuku tra omona bo omona ke ba to kata esuki kana tongo wana vraiment ba coin ezo mona na nanu keza esika mokili mobimbe monaki. Mais le document est salamaki avant. Et qu'il a dit sorti aux États-Unis. Parce que c'est le processus qui continue. Né et puis annexe à Oyo, CONOPS, plan ya pour neutraliser ba FDLR dans des engagements de force. Plan Oyo et lobby nini. Le lobby, il faut aussi les FDLR backend. Ndeko nanga atangi ba engagement ya Congo. Mais atangi plan ya mise en œuvre na ngoti. Toujours na annexe. Na zana annexe na 8.8. Exécution à CONOPS. Point 8. Point 8. Point 8. Concept d'opération. Concept d'opération. Non. D'ailleurs, après, on a le bélo, on a un concept des opérations. On a le bélo, on a merci. Parce que je pense que le débat au mingi, parce que c'est l'une des rares fois où acteurs politiques na Congo, tous discuter avec texte à l'appui, tous à étudier les camps. Tous ceux qui ont été na mutunga na pesi version na ngai, ya biso ba photo yo, bango pe ba pesi version na bango. Et ceux qui ont discuté texte à l'appui, ils ont permettre à la population congolaise de se faire une idée. Si on pose dans le texte, on a un fungoli pekaka. Na point 8, place de exécution du CONOPS,
Exécution du CONOX. Conception des opérations. Voilà, conception des opérations. Tokei Karawana. Kara conception, non? Na point wana na zobandela. Conception. Balobi 1. Intention. C'est ça? Neutraliser les FDLR. Élever les mesures défensives du Rwanda. Voilà. Donc, intention à document oyo yango. Qu'on neutraliser ba FDLR. Na qu'on lever au bango ba bengi ba mesures défensives. Mais mesures défensives on a le démonter qui ont déjà lobiawa. Na résolution 2773 que ezali retrait à ba troupe. Yango pe ba bengi yango awa wana intitulé à CONOPS désengagement. Rapport des Nations Unies, où il y a les 30 ans, il démontré que nous avons plus de 6000 militaires rwandais au bazar sol. Donc, il faut bakende. Phase à Liboso, préparation. Analyse du niveau de la menace posée par les FDLR. 2. Briefing sur le déroulement des activités. 3. Localisation des FDLR et leurs équipements. 4. Sensibilisation des communautés locales. 5. Localisation et partage d'informations sur les FDLR et ses groupes dissidents. 6. Partage d'informations sur les mesures de défense mises en place par les Rwandais. 7. Cessation des opérations transfrontalières ponctuelles par les Rwandais. So, tangi na point 9. Balobi était opération il y a phase 1. Préparation des activités, sensibilisation, planification, coordination, échange des renseignements avec les différents partenaires. Et au Salama, des jours, donc jour à signature plus 7, à jour à signature plus 15. Nous avons 15 jours pour que bande konabiso ya Rwanda va payer sa information au bango bazanango sur la soi-disant présence ya FDLR na Congo na matériel na bango. Balobaka na droit actoring kumbit probatio. Muto asali affirmation, il faut apporter des éléments de preuve. Balobiao. Partage d'informations. Donc, barosala, bango ba pesi biso ba élément de localisation. Tu sais no ba FDLR bazali baza wapi? O baza na place tel. Baza na matériel ligne, baza na matériel boy. Nous sensibilisons les communautés locales. Localisation et partage d'informations sur les FDLR et ses groupes dissidents. Bango ba pesi. Et puis, partage d'informations sur les mesures défensives mises en place par les Rwandais. Donc, il faut pas le biso fait que, soda na biso pe bazaki, on y le baza 6000, baza place boy. C'est dans le corps et accord. Des partages d'informations. Ce qui est pour la Liboso et Sili, na J plus 15. Étape à mi-balé, l'étape à conduite des opérations. Sur base de renseignement où ils ont partagé, où ils vont se mettre d'accord. Que ce qui est renseignement, il y a que FDLR dans base 15, ils se mettre d'accord que base 15. Parce que quand les gens disent FDLR, Bagoz a fait 3, tu y éviter. N'est pas bandi opération, il y a phase 2, point I, neutralisation des FDLR et de ces groupes supplétifs. Quand on dit groupe supplétif, natangela bino lobia ba kombo ya bato yo Kongo eboma ki ba FDLR o FARDC mapinga na biso eboma. Natangela bino moko wazaki lokola chef ya FDLR Sylvestre Mudakumura. Mais natanga ki pe ba généraux mibale, mais oyo ba mouvement na bango eza e wuti na FDLR meza na kombo mususu. Lokola RUD Unana na CNRD. Nde ba groupe ango yango wana. Eza ba ndeko na biso te ko groupe supplétif o eza ba wazalendo na biso. Eza ba groupe supplétif ya FDLR. S'il y en a. Mais ba ko identifier bango na partage ya information. Bo ba ndeko nanga bazolo ba ke bazali. On suppose que bazana ba information ba ko partager. Et biso na ba partenaire to ko vérifier véracité ya ba information wana. Neutralisation. Réalisation des actions ciblées contre les FDLR, évaluation conjointe de l'exécution du plan de neutralisation, c'est-à-dire, bon, tu connais neutraliser, tu as l'action ciblée, action ciblée, après tu évaluer action ciblée, okay? Action ciblée, salami. Point 4, lever des mesures défensives et fin des opérations ponctuelles et transfrontalières. Donc, ça veut dire que tant que comme il y a point 4 hours,
basoda oyo ya bango oyo baepa na biso to oyo bakosala baopération transfrontalière na français likoloba nini au-delà ya frontière balongo epa na bango bayepa na biso c'est ça transfrontalière baleve bamesure bazongi epa na bango nsima ya kozonga epa na bango tosali susu évaluation conjointe sur l'exécution du plan de désengagement. Donc, il faut vérifier que bon, ok, balobi bazongi, est-ce que bazongi a solo? Est-ce que bazongi a solo? Bazongi a solo, bakei, wana phase 2 et sili. Nde toyeko banda, phase 3, il y a évaluation conjointe, il y a bisona bango, il y a plan, il y a neutralisation par FDLR, par la RDC et leurs partenaires. Donc, ça, l'évaluation conjointe, bisona bango, il y a levé à ma mesure. Donc, comme la phase d'évaluation, les phases 3. Et puis, phase 4, comme la phase de stabilisation, les phases oyoyo, ba makamusu soya, ba économie, ba biloko wana nyonso koya. Ndekolobi ke biloko il répond à la question à M23. Mais c'est tout à fait normal. Le problème militaire au Tozanango, c'est d'abord pour les troupes rwandaises et pas la biso. Mais ce que les troupes rwandaises bakei, bao batikali kuna ata batomboka ki metebi que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Tokolongola bango makila ki congolais na kati ya nzoto. Tokolongola makila ki congolais. To retrouver na bandeko na biso ce que batikali wana. On etikali siko ba congolais na ba congolais. Mapinga ya bapaya eke o batikali bandeko na biso ngana zaka pour impunité te sango na tindelo photo moko ya livre na ngai na otiko comme na otiko comme un livre à plus de 300 pages ko eza ko appeler na mise en place d'un tribunal spécial pour la RDC parce que moi j'estime tant que bato banda kozwa manduki sima ya manduki wana akomi ministre akomi PDG akomi boye a bénéficier bato bako continuer kozwa manduki na mboko yo seko na seko. Exact. Yango na livre na nga na komi à plus de 300 pages. Vous avez le livre là. Dete, l'accent na livre wana pardon. Na komi na livre wana na pesi de vision na ngai nyonso comment ya kosala mise en place ya un tribunal spécial. Quelles sont les démarches que nous devons faire? Forme nini bako pesa na tribunal wana tokosala yango na ndenge nini po ete batu babanda ko juge jamais pour na makamba ko sala yango wana réparer l'irréparable plaidoyer pour la mise en place d'un tribunal spécial pour la RDC livre na otiko sisa ko komaye wana ezwinga ba nuit ya recherche ya kozanga kolala mais na komi yango parce que j'estime que le seul moyen ya ko briser cycle ya lelo rébellion après 3 ans mutu muso atomboki rébellion il faut batu bayeba ke soki na ndimi kozwa manduki na boma ndeko lobi nango na kosaka tout le monde na bino image na Bukavu je pense ngo la tsaki yango comment pas ko boma mutu kaka ata balobi ke mutu yango ayibaki il faut qu'on l'exaye na ezana babenga na droit présomption d'innocence bo sambisa et ba ko ba kosela ki ba beti mutu masasi na mutu boye pa lokola ntaba lokola ngulu siko biloko na to kozwa to lobi to bosani po bon yo sala ki rébellion to bosani to kende to continuer la vie comme si ça n'a pas existé non. Donc, ngai na ko sala plaidoyer na ngai wana pour la mise en place d'un tribunal. Allez, très bien, merci. Nous sommes en direct, messieurs et dames. On va prendre Focas, qui va aussi réagir par rapport à Nations Unies et puis tout ce qui a été dit sur ce plateau. Mais nga nazo tuna Barwande FDLR bango bazoloba. Isa FDLR basili saki avant. To eza musu ba botami biso to yibite. Karega avait répondu à cette question. Et pas bande kwa Top Congo. Regardez ça. Regardez tous les gâteaux. Regardez, est-ce que Maramon Nazolo Banazoko c'est la carré gâteau et Zapena je sais pas. Mais bon, quand nous carré gaillé moukou. La Top Congo a répondre à cette question. Alors qu'on dit effectivement que ici il s'agit déjà affaiblir déjà FDLR, l'isolo na Cécile. Sur FDLR, on va na Boutou, les vires, multiplication. Qu'est-ce qui s'est passé pour Bazonga? Tout ça, il y a une déclaration politique. Regardez. C'est une zone vague, mais le Rwanda n'a aucune intention d'armer qui que ce soit pour attaquer la RDC parce que nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués et ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu.
Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine ou le dans le pied. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui. Aucune intention d'armer qui que ce soit pour attaquer la RDC parce que